Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Angola, Besana, Bilenge, Batokis, Bakuluna, Mukolo, Wana, Tuzala, Boye, Malamu,
bile Fukana malanja shinga ndulebo Tulingina monsi munisa kwa Jean-Paul Mayata Koi tumwela mayenga yenga Tumugukwile Aïe bosse mon activité Wakoze de la fin Tu l'étais pas misabo Alléluia Boyata Tumugukwile Aïe bosse tumugukwile toujours nassé pour la tata même sur des fois lingi à terre à biso bana au sel nzambe le monde yango vraiment le monde yango bonge betié bana nzambe lobega bebe solo na mululu bana notre père ya mokili mobimba Donc nous sommes bénis pour l'arrivée de l'homme de Dieu. Donc vraiment la ville est bénie. Et ça a une note comme réalité. Et nous pouvons que dire bravo Jésus. Hein? Bravo Jésus. Donc bravo Jésus. Donc nous sommes tellement joyeux, tellement contents de recevoir cette grande équipe, cette grande délégation qui nous vient de Kinshasa. Donc nous avons facilité sincèrement nous sommes bénis. C'est la première édition à cause de la foi. Première édition et à cause de la foi Lubumbashi. Donc Mbala Liboso oyo et à cause de la foi Salama awa na ville ya Lubumbashi awa na Okatanga. Yeah. Merci. La délégation à Makassi, c'est l'arrivée de l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur du Christ selon les chiffres du pasteur de la foi, accompagné de sa très chère épouse, Marie Tamayata. Une délégation de près de 16 personnes ici à Lubumbashi pour cette campagne d'évangélisation à cause de la foi. Évangéliste Jean-Paul Mayata. Et c'est un makasi papa Rabi Mavinga. Tolanda vraiment Nzamba Mayata na tina. Maramba boye mutako sala onka Yesu Masia Nazareth. To sepeli makasi to sala kondima ke mabele Lubumbashi et pesa meli biso. Ndenge to na kimia to zonga na kimia. Ba amba ozala sauver évangile ko teyama. Amen. Bakoyamba Christ Seigneur et Sauveur dans l'air. C'est la première édition à Lubumbashi. Première édition à Lubumbashi. Eza ya Oinda. Bon. Derrière toi le lelo. Kalaming te tokoma déjà lelo. Le mercredi. Yesu Masia Nazareth azozwa lokumu, azotombwa ma vraiment. Et c'est un makasi peuple de Dieu. Tous a toujours connecté parce que tous a toujours ensemble, tous en direct pour le lokumu Yesu Masia Nazareth. Merci ma master. C'est ça. Yo vaccine. Tu peux se donner merci, salut Songola, salut grâce to Oumeli. Et salut vraiment tant banato qui va difficulté, va complication mais ça m'a permis de passer que tout il y a ta makona biswa. Yango to tomber nzayo to tomber karibu kwetu. Karibu l'exhibition ni. Biso ne de abino. Le balabari habari accent muzuri de yabo yo tambulina ndanzenzena yo de tambulina na piano to zawa donc il est écrit tous les fleurs à peine de vos pieds je vous le donne et puis ça va passer biso de yama bela Lubumbashi to nyati makona biso à 23h déjà air ya Lubumbashi donc c'est un peu ça ça vous le compte. Merci beaucoup. Merci. Bande kwa sefse Évangéliste Jean-Paul Mayata.
mokili mobimba toza awa na Lubumbashi na Grand Katanga esika wapi toyena mombu na kolo l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres elongo na mama Rita Mayata molonga na epé délégation mobimba obomoni près de 16 personnes to komi awa na Lubumbashi lelo mardi pambate tozobanda activité munene lobby mercredi à cause de la foi. Première édition à Lubumbashi boyebi à cause de la foi et outi cause dans les États-Unis Kalate wana Dallas ezaki na Champaign Illinois à cause de la foi ezaki na France ezaki na Orléans à cause de la foi utaki Allemagne utaki Suisse to utaki Angola elongo na tata siko toye awa na Lubumbashi tango ngoyo yebisa ndeko na yo yebisa muninga baya tokozala na kapemba na église oyo ekambami epa ya pasteur Michel eze sika kobunga te arrêt la grâce yaka tinda ndeko to bondele longo okotatola bone na nzambe okomona loboko ya nzambe Jésus-Christ Nazareth nzambe solo pe abomoi nzambe tata na biso mayata alakisa biso yebisa ndeko toza déjà tokozala en direct na de la foi TV oza musika oza na étranger otopo oza na Kinshasa na RDC Mubimba okolanda biso en direct na de la foi TV à cause de la foi première édition na Lubumbashi kasi yom toza na Lubumbashi ko hésiter te oza na Likasi oza na Kolwezi oza wapi yaka toko bondela elongo na musana nkolo l'évangéliste international le porteur du Christ pe toko tatola bonne na nzambe première édition ya à cause de la foi na Lubumbashi wabi chiffre 1 et à chiffre précision Luka précision ekota na vie na yo Luka précision ekota na makamu na yo bien aimé na bengio yaka na ebi o nzambe asala pe asala kapa tata na biso mayata kasi o akosala eleki o asaki mbasi mapamba te terme ezali la gloire de la seconde maison kembo ya ndaku ya mibale oya ndaku ya liboso tomoni nzamba pamboli tomoni nzamba tomboli kasi oya mibale ekoleka oya liboso toza ana papa Bogo Sanderson toza ba Gauthier Keli ma Mester Yemba Zali les 6 étoiles toza bango awa papa na biso Rais Kangi toze elongo na kibanza makasi babisepse elongo na Yesu we tokokende likolo Jésus-Christ Nazareth nzamba solo pe ya bo L'homme de Dieu, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Papa Rabi. Karibu, Karibu, pana biso. Attaque haute activité, il y a une délégation, il y a Longo, na pasteur de la foi, impression na ezande. Impression na ezaya esengo, parce que mboka na biso pambwami. Omona délégation monene, oya ko visiter na Okatanga, et puis ville de Jésus ezali kozela bango na esengo ya makasi tozama na esengo à cause de la foi première édition à cause de la foi première édition en tout cas mboka eza ya koninga na makasi peuple ya nzambe baza na soif ya koyamba mosala ya nzambe pe ya koyamba liloba oyo nzambe atia kati na ye tozala na église na temple ya église Jésus-Christ la réponse na Bel Air na des plaines prolongées na arrêt la grâce na Kampemba benga bandeko baya batinda ba famille bandeko nyonso baza na Kinshasa na monde bandeko na yo baza awa occasion on nzamba tindeli biso po ba famille za na Beni benga bango pesa bango adresse baya kozala Beni lobby déjà mercredi toujours décoller ti dimanche chaque jour 15h à 19h. Ayane 12h, ayane 13h. Ayane 6h déjà okuta ça les après. OK. Pour na koyamba bango. Pour ceux qui muta komi retard akolandela on libande ozali pambolité. Et ça kitoko. Yeah. Accent ça. Merci. Muta Swahili azali ana Swahili. Et ça bien. Jambo. Jambo sana papa. Sema je. Tuko bien, tuko na furaha tu ya kumpokea mtumishi wa Mungu Jean-Paul Mayata de la foi. En tout cas tulimchunga siku ya mingi meleo tuko na furaha sana hivi tunamuona hapa na monde iko na mchunga deja mimi naona hivi Lubumbashi kabisa inabarikiwa. Nasema à cause de la foi première édition. Première édition vraiment tuko na furaha sana ya kuorganiser hii campagne. C'est pourquoi mobilisation ilikuwa ya nguvu sana. Tunafanya makaravane journée mzima tuko mobiliser. Juu yake unabaita bakuye
A partir ya kesho deja tunaomba batu yote benye kuwa Kasumbalesa, Likasi, Kolwezi, partout Fungurume, Kipushi, Mukambo, wote wakuje wapate ile neema ya Mungu ambayo tumeshawatarajia. Adresse iko wapi? Adresse iko Mubeler, avenue des Plaines prolongée, arrêt La Grâce. Kama unafika pale deja utaona église Jésus Christ la réponse. Hatapotea. Hakuna kupotea, ni fasi yenyewe iko tu, hata mtoto wa 5 atafika. Asante sana. Asante papa. Naina loba Kinshasa makambo abi Lubumbashi nde makambo toza ana Lubumbashi ayi baloba Lubumbashi watashi baloba bango nini fa tuna bakolo mabele toza bango awa délégation mobimba elongona momu na kolo l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, le pasteur de la foi Kiti na Lubumbashi. Ba caméraman, ba preneur de son, ba nani biso tout ba yembi na ba intercesseur. Toza ba 6 étoiles bazali, les 6 étoiles bazoya. Wapi bango les 6 étoiles bazoya to solana bango awa. Kiti na pepo siko toza na bango awa na Lubumbashi. Ba pia mabila Lubumbashi à cause de la foi première édition. Tala les 6 étoiles bako pusana les 6 étoiles bazoya kitoko. J'ai ça nanjinji. Pesa mbote kaka. Moko. Mbote. Pesa koto Zeis. Ya Christian. Mbote na mbunda. Mopusana koke musika te tozawa. Alabas man. Ya ko kimate par hasard. Il faut que ça naï. Ya jedi. Voilà, vous poussez en côté. Nous délégation banano l'acceptons ba onda mundamu. Délégation bandeko presse bazali, bandeko bayembi baza, ma mestre yembe azali donc pasteur accompagné na mama toza awa na bango to tola na bango ba exception ndenge nini pe voyage yango leki et puis bazo préparer à cause de la foi ndenge nini. Nanya ko banda. To banda na. Ya poussa ça. Ya c'est ça. Yo lo bana nous écoute lobby déjà. OK. Bon vraiment le plus nous avons merci à battre la division. Les 6 étoiles. À cause de la foi de Lubumbashi première édition, tu es qui bisika totie makolo et puis ça division. Nzamba osala mingi katina Lubumbashi. Aïe. Mingi lo mingi ba ba instrument. Toki ya Christian. Encore une fois de plus to pesu mbote. Nzamba zo lokumwa battre biso. Matal biso pour la biso. Donc, première édition à cause de la foi, on est salamati dans Lubumbashi. Donc, tu assures que les lots à un moment ils assurent pour le coup. Amen. Donc, merci beaucoup. Babinzambo abatté la kako qui n'est pas comme peuple naïe. Jésus-Christ Nazareth Nzamba solo pe abomo. Et longo na momu na kolo l'évangéliste international, le porteur du Christ, c'est l'homme des chiffres. Yes, c'est Mboso alabasi man eke wapi baibo komaki aéroport Njili 8h 23h oza na Lubumbashi tolandaka lokola tata na biso Jean Paul Mayata atalisa biso nzela ya solo donc oyo nakoluba kaka twana esengo makasi tokomi na Lubumbashi Nzamba komisi biso awa kumadoki toza kondima bandeko bakopambwama na nzela ya nsima na biso toyei kosala mosala kolo doki merci beaucoup vraiment. Merci.
Nani. Zeis. On a ma baguette now. Merci. La baguette est pas là. Complet. Ah, tu as Ok. Merci beaucoup d'avoir déconné ça. Aujourd'hui, un grand merci à Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons fait du bisou. Tout à départ, on a bisou arrivé. Un grand merci à papa Jean-Paul Mayata, pasteur Michel, pasteur Joseph. Vraiment merci. On n'a pas réussi cette Merci. Bogos Anderson. Guita Yaya aux poussières. Europa, Africa, Mokolo wana tozanga te. Ndeko tozala kontima okomona bikamwa. Voyage l'équipe bien. Quand on est dans ma potage, je suis pour ça. Malgré tout, comme qui 8 heures, le premier vol, là c'est 7 heures. Tout c'est lui, fallait tout matin à 15h, mais avec comme 22h, comme 20h, pardon. Et pour le matin, tout ça, le Bumbashi c'est 2 heures du temps, et voilà, 23h, déjà à dans le Bumbashi. Quand on est au modèle de la fois, on va rater côté KT, et qu'on s'en battait. Et qu'on va ya Fontina kwa mwana na pisto basende te côté KT te resomba te donc je va kulo kata mais na moi moura ta landi ba valise David Kibanza moura ba ozo ba valise kuna to apena batoto akatanga bande ko boya na ba mona to bino batoto akatanga ba yako yamba biso yaka yo ba koma mtoto akatanga tala mwana CFC na press na CFC kina koma ko to watoto wakatanga jambo yenu. Jambo yenu. Mnasema je? Tunamita sana, tunamipokelea, Yako je pusa na Kiswahili bien. Unasema pokelea mjina la Yesu karibu kwetu Mkatanga, Lubumbashi. Basema Lubumbashi watashi. Lubumbashi wantanshi. Ndio mnafika Lubumbashi wantanshi ndio kwa kadili. Tunafurahi sana. Hapa unasema kuko ile samaki basemaje? Ile samaki kanile mnatafuta. Yote iko hapa Lubumbashi. Yote iko hapa peko bitoyo, peko milonye, peko mitebuka. Okay, tutaziona yote. Suka Jésus de Nazareth akoko kisama loba mosali na ye. À cause de la foi. Tozo banango lobby déjà à cause de la foi. Nous serons en direct sur De La Foi TV. Mesdames, messieurs, frères et sœurs dans les seigneurs, soyez connectés avec nous à partir de 14h30. On sera déjà direct. Bien avant, Tosé l'avenue déjà. Moi, extrait, en direct. Et on est là. L'homme de Dieu est bien atterri. Il est bien arrivé ici au Katanga. Je vous dis, nous allons donc prier. Nous allons, il va prêcher. Il va se passer de très beaux moments de prière accompagnés de miracles. Et je vous assure, et soyez vraiment connectés. Envoyez vos frères, envoyez vos amis. Vous qui êtes à l'étranger, vous qui êtes dans d'autres villes, envoyez vos amis, envoyez vos frères. On va prier ensemble ici à Lubumbashi. Et je sais qu'il y aura des grandes choses, il y aura des miracles. Merci à Gauthier Kele, merci Raïs Kangi, merci De La Foi TV. Bah, notre Père Nous Longo. Merci à prophète Chavli Eli Lusala. Ah, comment on a gagné Tchabeng Absoto Yakuna? Ah, comment on a gagné Tchabeng Absoto Yakuna? Prophète Chavli Eli Lusala, CFC France. Papa Zola, Papa Emma, Papa Fisto Bastien de Binonio. Merci. Je pense que Tozan Longo en direct na De La Foi TV, lobby déjà à 14h30. Check. À cause de la foi. Première édition, chiffre 1, précision au côté à Makamounios. Merci. Bana notre père, ya mokili mobimba.
Jésus-Christ de Nazareth akokokisa maloba mosali na ye. À cause de la foi, monolo monene sangisaka bato akondima. Miso primordiale bato babongola nde mitema. Rendez-vous monene yakambala moko na mbula. Boya tosangana poto tombola nkolo Yesu. Mangomba nyonso bikolo nyonso tosangana lokola motu moko. À cause de la foi, sakapa na simbaki bilaka. À cause de la foi, c'est une femme inférente, des choses qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Célébrer avec nous dans cette grande activité. Bapangi na beto ya Bakongo, bapangi na beto ya Bandundu, bapangi ya Afrika eno kuza na lukita kano ya bote. Batoto ya Manyema Katanga Kisangani Tokwa bote tushukuru baba Kamilele Tubingi zibino batu ya Braza Angola, Besana Bilenge, Batokis, Bakuluna Mukolo wana tozala boye imalamu Kasaiwa Aibo soto mwimbila Sukana Maranja Shina Ndulebo Tulungira Monsu Mwisamba Jean-Paul de Mayata Baitumwela Mayenga Yenga Tumugu Kwile Aibo Samu Activité Wa cause de la fin Tu l'étais pas Bissabo Alléluia Boyaka Tumwa Kwila Aibo soto mwimbila Bissabo Moko kwile, alléluia, life we Bien, bienvenue sur notre groupe Naïs. On peut prier même juste quelques minutes. On dit merci à Dieu pour attendre ce Ozambe malamu, Ozambe malamu, Ozambe malamu, malamu, Oyemba Zambe bolingo, Oyemba Zambe bolingo, bolingo, Zambe bolingo, bolingo ni, Yangona yenga. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema sana. Kimia avec pasteur Patrick Abondeli Kulubanza, merci bien pour la mise passager et à recommander le séjour dans le monde avant Lubumbashi dans le bon Nzambe de la débondeli Moussali Nkolo. Seigneur, nous te disons merci. Merci. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Grande est notre joie de voir cette grande délégation que tu as fait quitter de Kinshasa vers Lubumbashi. Père, nous prions afin que les sols et la terre de Lubumbashi soient honorés par la présence de tes serviteurs et servantes de Dieu ici présents, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ces grands fardeaux que tu as déposés dans la vie de ton serviteur Jean-Paul, le pasteur de la foi.
Seigneur, nous déclarons la réussite de toutes les activités ainsi que de tous les programmes que ce grand homme de Dieu va effectuer dans la ville de Lubumbashi et que cette ville soit impactée et qu'un réveil évangélique prenne place dans la nation congolaise et précisément au Katanga dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, merci pour cette grande équipe qui l'a accompagné. Nous déclarons que le séjour dans cette ville est béni et que partout ils passeront, que la gloire de Dieu se manifeste au nom puissant de Jésus. Quiconque cherchera à faire du mal à cette grande délégation, que ces derniers rencontrent l'alliance de leur Père au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons Yahweh et que tout soit pour ta propre gloire. Merci pour l'activité qui débute demain. Nous croyons à ta puissance et nous croyons au réveil dans les hauts katana, dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ces séjours et nous déclarons qu'à cause de la foi, la ville de Lubumbashi serait impactée et que les témoignages seront visibles dans les noms de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Dispatcher dans la chambre pour Bissoto, papa, qui est pour le paiement. Sentez-vous à l'aise, bon, on va s'occuper de nous dans quelques minutes. Donc, ça va. S'il y a un petit souci, on est croisé à la porte, on attend. S'il y a un besoin, on va aller contacter Bissot, ça va se faire. Donc, la chambre, vous voyez, il y a David, il y a Gauthier, on va dans la chambre pour les autres. Il y a David, frère Gauthier, Naya Rabi, la chambre des hommes vraiment. Tombola nkolo Yesu, mangomba nyoso bikolo nyoso tosangana lokola moko. Akostila sapa na simba kibilaka. Akostila sime mona kili susu. Akostila sana bota Samuele. Akostila musa tanga makila ekatanda. Akostila la foi c'est une femme inférente. Des choses qu'on espère. Avec nous dans cette grande activité.
bapangi na beto ya bakongo bapangi na beto ya bandundu bapangi ya afrika enokuza na lukikakano ya mote la foi batoto ya manyema katanga kisangani tokwa bote tushukuru baba kamilele tobengisi bino bato ya braza angola pesana bilenge batokis bakulu na mokolo wana tozala boyei malamu activité à cause de la fin tous les deux par mes sabots alléluia tout moi pira ai bossa tout moi bila mes sabots tout mon coquille alléluia là il se me bila Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu, référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende. Kisalo na kisalo. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV.